Invité nyonso bato tu bakozwa invitation na mariage ya Karine Mokonzi la baronne. En tout cas, faut ko préparer ba place na bino mibale oyo okoki kolala. Soko préparaki hôtel, préparer susu place mosusu. En tout cas, awe komi ba couvre-feu oyo toi kozala invité, préparer bisika mibale ya kolala. Moko oyo o préparaki pe moko ya cas d'urgence. En tout cas, bobo sanate. Mariage oya Karine Mokonzi ya le 7 novembre et sengeli foko zoa ba précaution ebele penza b'invité. Foko zoa ba précaution na kanisa na prononçango malamu. Gloire à Dieu. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoïrique, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, mariage ya Karine Mokonzi ya le 7 novembre. Na kanisa bomoni ba couvre-feu e bandi. Mutu moko pete achaki tembeke soki tokoti septembre maladi ekomata. Pambate mutu to yebike maladi o ezo menacé kombo nango e bandi nanu na grippe. Alors tant tokotaka na malili ba grippe pe bandaka. Yango wana mariage ya Karine Mokonzi nyonso mibale ya le 24 oyo kozala dans 7 jours et demi ezali déjà na kati ya période ya ba grippe. Oyo le 7 novembre ezali pe na période ya ba grippe, mais surtout ya état d'urgence. Yango wana bandeko nyonso oyo bakozwa invitation, préparer bisika mibale ya kolala. Soko préparaki hôtel, préparer lisusu na okau bisika nini okoko kende po na deuxième place. Soki botel banile ba réservation na bino wana, banile bisika ya kolala. Alors tangu boza ko préparer ezala ovandaka na kati ya France, soko zo préparer okokende bisika mariage kozala. Soki kozala na Orléans, soki kozala na Île-de-France, soki kozala na Bordeaux ou bien na Lyon. Mais yo préparez toujours bisika mibale ya kolala. Alors bandeko pe oyo bakozala côté mariage ekozala keba koyamba biyamba yamba te. Koyamba mutu te poza chinois olalise na ndaku na yo. En tout cas keba. Bozali ba chinois, bozali famille, bozana sima ya Karine Mokonzi. Mais bozali batu moko na relation physique boete. Boyebani pete yango wana keba pona kolalisa mutu epa na yo, kovandisa mutu pa na yo, raisonner malamu. Moyena kota mingi na ba détail ezate wana ezo dépendre na moko. Alors ba précaution mususu ya kozwa. En tout cas bandeko tango zwa na fête, linga bilambo kolata na ba chaussures okolata ezala biloko wana nyonso olata yango 2 heures du temps avant mariage. Kolata yango te bisika outaki oya. Kolata yango te linga penza olata biloko yo eza contaminé te, eza na infection moko te, oleki nango na ba métro te, oleki nango na ba bisi te, oleki nango partout te. Surtout basi lisusu bakabelo bokotia na mutu. En tout cas soki bokomandaki déjà bakabelo na bino pa ya olga kabelo, boluka moyen boya nango déjà ya kobombama bolata yango 2 heures du temps avant fête, kaka soki bolati direction fête. Soki ozana kabelo osombaki déjà olataki yango, luka moyen o désinfecter yango, oya na fête na kabelo eza désinfecté. En tout cas na fête ba oyo nyonso bazali invité, eloko liboso foko batela mutu aza pembeni na yo azwa biloko wana te.
yango wana po maladi wana ekabwana na invitation o bakoya te na invité o bakoya te ebongi biloko tu o bokolata zala sir na yo mutu ozali osanganaki na bato ebele te otambolaki nango te linga penza ozala désinfecté na nyonso et puis luka osala teste na yo teste okokosala déjà avant okokosala avant quelques jours pe ose isolé te ke poza na maladi mo se isolé okomotambola ne kenge okomokende musala ne kenge parce que oyebi ke ozali invité na mariage ya Karine Mokonzi. Même bato bakozala 10 na mariage wana, même bakozala 20, même bakozala 5, to bakozala 100. En tout cas, toujours faut kosala makasi. Bozo ba précaution ya makasi pona kobatela bato nyonso. Awa nde bisika liloba oyo komama na Bible. Batela yo moko, mi batela liboso nzamba batelo oyo nde yangoyo. Kobimisa no ba pakete olobake yo ozali moponami. Yo zali oyo nzamba pona okokoleka partout me bakobatelo kaka wana kokosana liboma te kosana yango après fête ya le 7 novembre. Mais tango zui invitation ya Karine Mokonzi la baronne mama YouTube icône faut le baga combo vraiment complet bien sûr ezozanga misusu neti la signorita na prononçango te parce que na yebite soka ko continuer toujours na combo ya la signorita to signora mokili yango en tout cas ezali penza langi bongo mariage yango en tout cas eza penza goût tala ba goutte ebele bakangi na binemi tala ba goutte ebele bato baza kofukama état d'urgence ekota mariage ezala te bamisusu baza koprepare babenga bapompier balobaki kuna bato batondi me kosimba te awa mariage bato bakozala bien protégé pe liboso ya porte ekozala susu na ba gel ya désinfection ekozala na makambo ebele oyo bino bokoyeba yango sikoyo te eza ba top secret malor mibeko ya leta eza kaka mibeko ya leta maloba ya président eza kaka ya président mariage eza na kati ya la France alors Karine Mokonzi na tigre noir bafeli bakorespecte pe mibeko nyonso ya leta parce que baza bato moko batambolaka toujours na droit chemin batosaka mibeko ya leta ndenge esengeli pe basalaka makasi komtosa mibeko ya tata nzambe bino pe ba oyo bokozala invité na kati ya mariage wana botosa mibeko ya tata nzambe botosa mibeko ya leta pe botosa mibeko ya bakolo feti oui feti wana eza na mibeko nango eza pe na bakondition nango nyonso ekolanda bino na invitation oyo Karine Mokonzi akokabola na WhatsApp na ye te na maboko pe ye moko ayebi ndenge akokabola siko makambo mosusu nga nayebi yango ndenge nini pamba te natangaka mémoire ya bato si natangi mémoire ki na mariage eza pe na mibeko nango yango wana boluka boyeba mibeko ya kati ya mariage wana ngai papa robo nayebisi bino kaka ba précaution bokozwa tango ozali invité botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.